baka premier téléphone nazwa téléphone ya mwasi moto wana pe na poto na pisa sombote tolingani sika na téléphone ibeka mwasi ya linginga fona poser ba acte moko ya nko na mona oui ba garçon bon bazala wanga yo nazalite ozala ki toza bon siko yo to kwa ba na nzambe amen amen do téléphone apela na zu yango na komi na victoire ya samedi c'est loin no ebi ba pesa ki ba moto balanda ba moto na butu nazwa pena moto na ndima pena kozwa téléphone ya batu wana ya mwasi wana ozaki ondenge nini apesinga ya uti campus RAE na rompwenga ba kusololi no eza décharger ngabisa bana ke charger na ndako tant on a kei na zwi moto na komi na ndako wana vraiment lo bango nazolo bango vraiment na sala ngo pena pona ta swa linganga c'est-à-dire tant to komi na butu wana na meli ba whisky elle a meli ba whisky na mitepe na manzaka awa na mitepe manzaka na mitepe manzaka na komi na victoire te maibi ke na linga moto mingi so na komi na victoire na créer trouble kana ba camarade na ngai elle a créé trouble boutique opete bibi wala so ngana bengi o créer trouble nka yo moko ça makele elle a créé trouble wana na ba ninga nanga c'est-à-dire elle a créé ngo na esnaki bango eza ko saka makele pour nous avoir téléphone mama yake na mama et au témoignage na baba omena singa sur le téléphone na nenga lokuta sur le téléphone nanga pona benga yeke ya giba omena singa ba mi ba moi si ba omena singa ba mi bisaki na ye na kati appel atongo lango siko moi ça rappelle souté aya ko rappelle na bisina zaki agresser ba tuwana bala ninga la moto na bundi na bank pour zaki moi brutal na bundi boto linga ye téléphone na portable no téléphone zaki na ngwanyo so na yo ki ya yo wana ga ke na portable na ngai non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La tongue est na tcheka elongi na à l'époque na tcheka face à moi. Tcheka boy manzaka kaka mona la kaka. Non. Parce que beaucoup tapo, ba maman beaucoup tapo tina bana biso mabasi ba na bakota ba yo kanano. Oh nenga za we bibliothèque ado sala bat mabe, ba fi ba sala mabe. Vraiment. Tellement kitoko. Donc la sala bat mabe ba tout sala mabe. Alors nazo appelé expérience moi trop ya makasi. Siko tango aye alobi nini? Bon tango ya ye. Oteka elongambwa. Tango ya ye vraiment na cheka face à moi ya mwana mawa. Mama tala siko mambe komeli ngai. Ngena kufa. Te baleki nanga mapasa na bisiko na osani na futa mususu. To créer moi débat moko boyenga na nga kuna senga kyo mbongo bopesa ngai te ngabite na peki yo te mais na opesa yo. Alors ça qui pena ti akite esprit ça qui facilite. On a pena première action. Deuxième action qui va bijou. Kapa na ye. Yete. Wasko boboyani. Bon, na bitu zaki ba mibulu ebelete. Mona bolingo. Vraiment tu sais qu'on a sur na poser, moi so poser, c'est-à-dire bon pour clairement. So na osala moi si ban ko mingi. Moi so na olinga wa mingi. Hein? Olingo mingi. Tu sais tu es bien mon pena. Na on regrette nango. Bon, on a dit que tu as une déception, côté mon on bien. Ok. Moi, c'est moi à décevoir. Moi, ce cas où on pour toi. Donc, côté à décevoir, il y a un monde dans la place où on a confiance à batouté. Ni à papa nanga, ni à maman nanga, ni à moi. Et na comment on a confiance dans Nzambe. À décevoir, c'est choc et choquant. Choc wana na lubango mettre foi so na eba nzambe te na choc wana zaki entre ya kufa ubenga na kufa. Oh franchement c'est-à-dire place moi so akomisa ngai na la kata so na vandi boye est-ce que ça a déséquilibre? Ouais, pourquoi pas na santé. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi
Shalom, bienvenue chez Nazaréen avec la maman, la princesse de l'Éternel, Tiffany Mokwa. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des émissions, autour de sujets importants aussi très capitaux. Croyez-moi que je suis avec Bibliothèque Vivant. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il s'appelle Mbongo. Monsieur Mbongo, il est déjà sur ces plateaux, mais il est temps pour moi de retourner à la régie, prendre un élément. Je vous annonce que bientôt, il y a un maxi single au nom de Mon Cœur qui sort. Je demande à la régie de balancer cet élément. Voilà. C'est vraiment votre single Oizobima. Il y en a des chansons et vous verrez que, disons, vous allez écouter la chanson Ima. Donc, c'est le cœur qui parle. Et puis, il y a la chanson L'abondance. Dans l'abondance du cœur, bien sûr. Comme dit la Bible, que le cœur s'exprime, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais là, c'est le cœur qui s'exprime. Juste après cet élément, en tout cas, Calamité, le 8 octobre, vous avez un single amino sur le marché. Régie à vous. Yesu, j'ai besoin de toi. Papa na posa na yo. Nzambe na posa na yo. Oh. Oh, Amina 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 Nazobenga Nzambe Nzambe. Baninganga nazoluka Nzambe toi qui écoutes la prière, nous voici dans ta présence. Nos cœurs sont séchés, Jésus. Nos larmes sans cesse coulent. La douleur nous transporte dans un endroit de tourment. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Alléluia. Napusanie na belembie elombela ngai mokangoli osali ngai ngolu lelo napusani pona kolobelo mabolongo ekiti na se koluka yo domela basantu tolembi te koluka yo ema consolateur mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kati yakananu bandananu yokananu losambwa basantu bafelawa bikomba pe baveve pe bayekolelelo ema nanga moyoki losambwa kati kolotangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo yaya nzamba ba retraite na ngai nzamba bazamba nanga yaya oya losambo nanga yaya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko yaya pora koluka yo. Merci de retour sur ces plateaux. C'est Cantique a fait plaisir énorme à Papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud. Aussi à Maman Lolo, que Dieu te bénisse. Et pourquoi pas à Nekab, ma sœur, de tous les jours, de chaque instant. Ça fait plaisir énorme aussi à Maman Betty Kokele, à tous les kimbanguistes, à tous ceux-là qui nous suivent. Pourquoi pas à Maman Madé, Bani,
Que Dieu te bénisse depuis Londres. Le temps pour moi de dire bonjour, Papa Mbongo. Bonjour, maman journaliste, par la grâce de Dieu. Maman Tiffany, hein? Maman Tiffany. Topé la princesse de l'éternel. D'ailleurs, on va bien la bibliothèque, on va bien la princesse de l'éternel. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Bibliothèque vivante. Vivant. Pourquoi on est bibliothèque? Bon, parce que namoni moi trop. Okay. Namoni trop. Nga ba chokanga trop, nga pe na choka trop. Oh. Ouais. Et ça n'a pas de quoi là, donc mbote poto eba mama choqué là yo choka ba. Na pe simbote na nga na pasteur Mishki Mbokusu. Na pe simbote na ngai na mukabatu yanfu na Paris. Na pe simbote na ngai na Dial Kingo aux États-Unis. Na pe simbote na ngai na bana na Nzambe nyonso tout ya la porte du ciel. Na pe simbote ba pasteur na nga nyonso. Na pe simbote ba camarade na nga Roy Mupuka, Emmanuel Kimbukusu Mobikisi, Malanda World Business, Jibril Seda. Merci beaucoup et mon ami faut ma bibliothèque pour yeba na bato ba kombo ezo bimara ezo masuto tiki wa tilobia. Tilobia. Ko shoka bato ndenge. Bon wana tozongi tant tozaki na makambo ya mokili vraiment nalaki sans pitié na bana basi. Donc nakomona yo na chenette te. Nakomona yo na bagte ya or nakomona chombo ya bien te. Donc faut na zwango kaka. Na makasi to yo. Te na mabolingo. Makasi te na bolingo kaka. Mekana obeta na ndene. Na bolingo, c'est-à-dire quoi? Mais ko zelo comme na bolingo ya mabeta. Na bolingo na ko la stratégie mosusu. Na ndene. C'est-à-dire quoi nako senga yo peut-être pesa na lata. OK. Net na yebaka premier téléphone nazwa téléphone ya mwasi moto wana pina poto na pisa sombote. To lingani sika na bi téléphone yebaka mwasi ya linginga. Fona poser ba acte noko ya nko. Na mona oui. Ba garçon bon bazala. Wenga yo nazalite. Ozala ki toza. Bon siko yo to kwa ba na Nzambe. Amen amen. Donc téléphone apela na zu yango na komi na victoire ya samedi. C'est lui wana ebi ba pesa ki ba moto balanda ba moto na butu. Na zo pena moto na ndima pena ko zo téléphone ya batu wana ya mwasi wana. Kozaki ondenge nini? Apesi nga ya uti campus RAE na rompenga ba kusololi no eza décharger. Ngabisa bana ke charger na ndako. Tant na kei na zwi moto na komi na ndako. On a vraiment le bango, on a le bango vraiment na sala ngo pena pona ta swa linganga. C'est-à-dire tant to komi na butu na meli ba whisky. Elle a meli ba whisky na mitepe na manzaka. Ah wa na mitepe manzaka. Et na mitepe na komi na victoire. Te mai bi ke na linga moto mingi. So elle na komi na victoire na créer trouble kana ba camarade na ngai. Elle a créé trouble, boutique peut-être bibi, voilà so nga la bengi. On crée trouble ndeni ka yo moko ça makele. Elle a créé trouble wana na ba ninga nanga. C'est-à-dire elle a créé ngo la bengi siko. Na snack bango, eza ko. Bosaka makele. Pour nous avoir téléphone. Mama yake na mama et au témoignage. Elle na baba omena singa sur le téléphone. Na ninga lokuta sur le téléphone nanga. Pour na benga yeke ya giba omena singa ba mi ba moi si. Mais le senga misaki na ye nakati appel atongo la ngosiko masa rappelé souté aya ko rappelé na sina zaki agressé ba tuana ba ninga la moto na bundi na bank pour zaki moi brutal na bundi botoli ngai téléphone na portable téléphone zaki na ngwani yoso na yo eki ya yo wana ga eki na portable na ngai non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La tongo eraye. Na cheka elongi na à l'époque na cheka face à moi. Cheka boy. Manzaka kaka emona la kaka. Non. Basi ya bokota ko, ba maman bokota ko tina bana biso mabasi baya na bakota bayo kanana. O ndenga za we bibliothèque ado asala bat mabe, ba fi basala mabe. Vraiment. Tellement kitoko quoi. Donc la sala bat mabe bat sala mabe. Alors, nazo appelé expérience moi trop. Ya makasi. Siko tango aye alobi nini? Bon tango ya ye. Ocheka ilunga mbwa. Tango ya ye vraiment na cheka face mbwa ya mwana mawa. Mama tala siko mambe komeli ngai. Ngena kufa. Ebaleki nanga mapasa nga bisiko na osani na futa mususu. To créer moi débat moko boyenga na nga kuna senga kio mbongo bopesa ngai te nga bite na peki yo te mais na opesa yo. Alors ezaki pena ti akiti esprit ezaki facilité. On a pena première action. Deuxième action ba bijou. Kapa na ye. Yete. Wasko bobo yani. Bon, na bitu zaki ba mibulu ebelete. Mona bolingo. Vraiment tu sais qu'on a na posé, moi so poser, c'est un bon pour clairement. So na osala moi si ban komingi.
Moi ça non olinga wa mingi. Hein? Olingo mingi. Pour jamais avoir un exemple, nous venons maman on vend des chaînettes non ya 4 mobile no mo boya teke yango. Ali ombongo. Yo mo boya mbali wa. Non, faut la landa. Il faut la landa kaka. De sorte beba ni pesa mo na ngai. Pesa nyona. Même ça bolingo. Ezo zongi sa bolingo. Te. Obi ofungula. Ofungula ba serre. Napsio eza vraiment ya blague. Ofungula ba serre na. Ya ko sakana. Donc ça là on est na popo a gérer petit. A gérer kaka. Akende te. Elo kwa nde ba nozongi. Et bozongi apoto ça. O melanga ka toucher net na $400 ko melanga te. En tout cas na tika te. En tout cas je to kozala kaka. Eza kaka. Dans ça ke chaînette na ngai. Ata kutinga na banzele to bebani na kutinga pena boye so kai kaka akolo kaka. Donc ça akolo faut les maraka. Ota minute boye so ya kolo boye. Mais entre temps, nazaki na ba piakerte. Pourtant on a posé acte na bi ko appelle famille pe bagoya. Ce que si na teka ki na bi ke so qui famille indi non so pour témoigner nanga na sanzi. Mais yo sel kanko. Na posa kanko na bolingo. Mais la mona pe makambo ebele. Siko ya ya mi balé za ki chaînette. Neti moi si wana na poto tant on a essayé pe siko. Ouais, ate isa bala na déjà. Bala ma muze billet. Ba puis ça me to fumula on to sula on linga système na na linga système te ko bandi de amba témoin. OK non. Voilà, yepe asala nga ba komuko mama ya makasi. OK. Ce mona moi si pena bo kanda soki mati. Aza pena nzitali boka beta na télévision. Et pas non. Na palé. Bouta pena ba ambiance boya pena bo désert. Aza pena bassin ya mai. Abwaki na palé. Désert siko. Nyoso na kaka o appel moko ebengaki yo. Voir même sapato ti siko eza na ndako. Sapato wana Weston. Akata ngo pena na mbeli pena boya kati. Akati po na kanda na lunette na montre. Biloko basi ba lingelo mingi pena nde yango. Ya kati Weston. Kati sapato na ti lelo. Oboya kubwaka. Eza ndako. Et ça fait que les 15 ans, ti siko ezali. Piye mo pe kapta pesa mbongo na kino. Il faut ya na sapato. Na wala ngo. Et puis, il y a mon copain qui a fait ça en Sumbongo. Na na ville, ba bongisi yango na futa 40 dollars, il a fait ça en Bongo. Voilà. Donc vraiment. Mais aussi, aux autres chaînettes qui n'est on a pété. Moi ça chaînette, on a bien Angola. On a Angola, na fika to na pesi yombote. Ye ezaki azotanga na ipen. Si mama zaki na Angola, aba simbisa ye ba bag ba chaînette na fille katola première fois na vie moi ça kabelanga mongo $100 eza katola bosali ba boitela msasa bala te non ayebi be muta bala ye wana ayebi ke non na lembisaki tango wana na poto ayaki na lembisaki ye pa moni ke moto linga lingi cours de po basi un peu différent basi pena musu pena ke non soko koti penza en tout cas kangami au monde na sudo tala ba po tala pe ba tuko suika pa wana so tanga moni ke na signé mutu moko boye ya danger école na koti ya moni ke non moto otika ete na kangaki pena ko ki suite alors moi ça n'a pas yo kanga yo yangola era kei de o ya na poto aye yina na benga yi coca très compliqué très social coca ils ala compliqué ya da compliqué makasi très compliqué très compliqué na bisa kuta zaka atika masanga mais soka melika masanga Maman Oyokata. Akoyoka même pas Ayokate. Nazama yoka pas. Na lobi na yo en tout cas faut banga. Il faut penza au banga Gial Kingolo. Il faut banga. Soit raisonner ka bambongo na e. Ils appellent à mon côté c'est belé bambongo belé muso pe na battre téléphone moko boy combien 300 200 nano. Après si opeko. Okepe kop akopa mo simbité. On se la mbongo na ngai. Na pesa yo. Et ça, la mandingue, nous sommes à moi si. Bon, quand on sonne, oh, ma gigolo. Non, je ne suis pas gigolo. Même la Bible, la plupart, il y a des minènes et ming la Bible, il y a des bangotos à rabaser. J'ai hésité. Baza, moi, non. Mais il se escroquer, on te l'a pas. Yo commence à se escroquerie, aucun homme n'a non escroquer, on te l'a pas. Na kati ya bolungo, il y a escroquerie. Pour elle peut comme qui chose retour c'est-à-dire famille ba oseka yango pe giango ndeni ti nyungono ya $700 o pe giango ndenge nini
faut pas que réponse. Elle a tout. Combien nyongo combien 700? Oh. Au peki yango wa ba ndeko basi biso ba ye. Oh. Au peki yango ndenge nini? Jouana na peki mbona nga boye. Kutu boye mobali wa. Ndenge nini? Yes go fa expliquer te. Oza une explication. Erwa musu ba ye. Aza fatigué, ebali mobimba. Oh mama, na kisasa oyo. Ba mibali o bazana don ya koloba. Toza na kati. Ya komeka ko dute. Nazo zoyo na moral. Na yebiso yo taka biso tanga na Bible. Lokwa to kota siko Bible na kati. À l'époque, nous avons vivre un chapitre diplomatie. C'est autant que na Nzambe awa to ipena ko. Donc so na yebi na problème na papa Kester et que nga pena bi na problème papa Kester. Na on sale fort na ndako na tongo. Na bo mara moto. Afake ko trop tard. Donc ota ko panga pena ba basi tembo na bino faible to yebi en pena. Mais on regrette nango. Bon, on a dit que pour na déception, na pe côté mon peu na bien. OK. Moi c'est moi à décevoir. Moi ce cas ou azana pour toi. OK, donc côté à décevoir nga ya moni na zapela sur na confiance à batute. Ni ya papa nanga, ni ya maman nanga, ni ya moi. Na komaka na confiance na Nzambe. À décevoir c'est choc et choquant. Choc wana na lobango mettre fois so na eba Nzambe te na choc wana ezaki entre ya kufa ou benga na kufa. Franchement c'est-à-dire place moi so akomisa ngai na lakata so na vandi boye est-ce que ça déséquilibre? Ouais, pourquoi pas na santé. Vous allez apprêter. Oh non maman 2017 l'équilibre 2017 et je m'attends. Mais là, qui problème, c'est vrai. Mais comment on va comment on a moi si boy. Et à boy pe. Bon, ezala ki moi si moko na vie nga première fois. Pour le bien zéro soupa ba mai azaki batata. So ndenge na ba mabe na yiwana olinga ki popé ses places mo makasi. Te, vraiment tu lingana ki. Tu lingana ki penza ki moi si moko. Malgré ba désert na ye na linga ki pena. Ce mona pino lingi moi si. Place ozaki na adresse na ona yolo. Pour changer ndako pour na ye pour adresse on a basi avec un belé ye pe lokoza ki mo liboso poa tekini bien te afuna bo mapale o na changer le ndako na changer le na musi tilo musi wana ezali na changea pour na ye kaka donc azalaki penza na qualité na ba goût pe na ba temps wana o biso bien to le kolinga que soko telemi ye pa telemi. Même na campus et puis jour à collation na ye talaka ngana yambaye un simple individu comme moi ça ici na faculté ya droit famille na ye bazawana mais yo peno kende wana kende ko yambaye na mayalosi puis bele bakima yango et puis na kenda ba fille bele bakola bango ba ya mibalite mais là nga simple moto yo na pesa e fleur. Toi mambo bien auto sala ngana ye mais vie compris déception mo ko tanga et puis bon à décevoir qu'on est à décevoir à l'obéla qu'on non Tiffany en fait na ko bunda moi trop zo linga na petro na batantu na vana ye pendant 4 ans fait mo ko te ngala mablo na ndako nga to lambi na été donc tout ça uta shebango. C'est-à-dire, il y a bien sûr 4 chassés à vivre, mais soni na ba tout na kati na ndako. Ya opelenga ba bilamba na na ulata. Openga na lingaka. Mais na temps o choko o apesa nga pasi. Jusqu'à présent, place ya zali, ton a problème nga na ye. On a benga ngo asala nga ye na ko ba mo wana te ko déranger bato. Mais asala nga asala nga déviation de spermatozoïde. Ah, mais on comprend, on peut dire que bien à l'étoile. Déviation de système. Talaka moi si vous voyez na 6 mois. Ok, pena wani pena kilo pa kabanga. Na tendance. Basali yo test ya VIH sida ngana ye bizo mbino mibale boye. Fara.
bandi kosala la aide oyo tobengaka mwasi okende poto na petit moko mpe baza na ye bapetit mpe ok petit ti na mare tozala kozala na mare bacouplage na bango yalulaka na ye mare donc ye ndenge aza wana kote wana balulaka na ye mare petit oyo oyebaki mpe ouais petit oyo nayebaki mpe na très bien ye mpe ayebi nga yalulaka ne mare donc yalulaka mare siko ti basemamo na bango ya badv bana libumu tututututu baya kokende mwana na yo nazoba na yo mwana na ngai ana aloba bango babeti dv loterie disons mobali naganaka dv bacouple na mwasi boya ndeni mama moto mona avandaka mpa na bamwasi obali te mbala moko basalima bango ya kope ya poto mwasi akende ngai na bike na bénéfice nataka azemi na ngai ngai na kobénéficie mwana na ngai na oya nalinga na oya kaka mais carte moko ebetama wana vous imaginez que mokolo mama olinga kende pour voyage isomona moto na mama na bango baye kozwa na mutuka na rond-point ngaba na 15 heures le 15 août 2016 na 15 heures baye kozwa wana déjà na kondi souci mwasa mwana kate et na sali un mois okende moya kutu yosambeleza te otalaka souci mwasa na kete mais mokolo azozwa voyage aye place wana pena nde aye ti place na nga na buna mama botaye baya pena boy fara sombela ngai batterie deuxième batterie sombela nga na écouteur pour na avion na tchata musique sans problème ama soko linga mbala sima to linga peto solongo peneze beli ba preuve pezali na funda matina ba justice pour na mona wana franchement kokoma komi kuna to sola to koma na très bien même ko lazo bota ba message na téléphone ti siko na captura kia komelo pena ke na boti mais le quoi na yebi kaza insolente na ko sengete ke telenga photo mwana te na tiki mais nzamba saka peka grâce parmi ba libota na ye ka moko na bango pazu ba photo atindeli ngai mwana pa kokana yo au mona on a suka émission bon donc après na nyoso wana ba yo chandilenga siko face famille mwasi boweli nini yesu mona mutemo yesu mona que no pasteur alobi que no na chana nzambe pembeni na bunda no na nzota tabi garder silence mama pasteur nga pe na grand na nga pasteur Richard Kambungu to yé to traiter dossier po yinda ki makasi na yindi sa internet na yindi sa ki internet oui même na provoka biloko na tete ba télévision ya mwana cha anniversaire ya mwana eleki na TV papa Bokilo amoni yindi donc c'est-à-dire na bête parce que moi ça me comprend bon na tchonka na internet peut-être pe monde entier rolandanga na yeba so pe kasho na kende kaka mais luka ba problème so bana wele la nini bon ko wela moi si akoma ki fiancé na famille na ye ko ba ke note ndenge za boye mwana za ya yote mwana wana kutu na boya ko yebisa bino ye alobeli na ngana beta lisolo te na batu sote ba koseka ye mais bi na ke zemi wana ezaki nango ya yete mais tandis que ye moko na zema ba 1 mois et demi akena nango ti chebiso avant te ba père na nga ba mère na nga ba nièce na nga alfi ye moko ayol bana yo zana zima nazana zima mwana bino on négligé ngai ubete na olongola ngo ubete na pion papa mosusu na père na nga la mère na nga ba na sur place mais après ce que loka bongo na ebiti poza maman est-ce que ceux qui ont un couple na on a libomo na o ceux qui sont bien mobile na o ceux qui ont couple na bino mais so ke na ngo ti na famille ya mobali c'est comme sérieux de par là tout le monde va vendre la surtout moi si après asali loko mo bo pesi ngai pasi to ke mama Bokilo pe ono na uti mangengenge na sali e mwana nzamba tali saka mwana wana ze ya yote na so bisa akoti nzambe na kop akota ko olingo mabaka pe na pa oto bima te ya kozwa mwana vanda na ozwa mwana bo ba benga siko ye mwasi yango mama na ngai era bo anjolo ba boyo kangai ba mama nazana mwana na ye awa te kai na loba boya ni eloko na ya muke en plus apena mbongo maboko la mwana oyo te au se contredire na mwana na ye te apena mbongo maboko la mwana oyo te ambo pasteur azwi telefone uza wana uza mobali na nga olanda nga nsima ama ezanga molai eza pena histoire oyo eza pena molai malgré ezalaki na récupérer mwana
Moi, dans les États-Unis. Mais bah reconnaîtra yo. Bon, jusqu'à présent, le cas la montre qui n'a pas la justice, qui n'a pas samba pour nous mater la moine, bah l'on a répété. Il doit passer bah il s'en a na sous qui a dossier familial. Ce qui moi ça l'a dit awa, tu répètes au kangaye pour tout le monde y a un chat trouble. Quand la ça a été, bon il nous retraite en la famille. Depuis tout zonga wana, tout le cap et moi peut talaga yo wana logoté. Yo wana logoté ou que papa o ayibi pe yoté. O bala pe moi na été ça il coupe na bino bosalaki. Alors tant que claquer, ou les parents bas na maîtrise ya koyeba mbalo pas vous appelle na raison. Mais tu le choses ça n'a pas ça moi non. Ah! Ah moi c'est ton. Mobali. Vous en pensez né? Non, vous en pensez né. À quoi que ça âge 16 ans. Maintenant c'est quoi que 7 ans? 7 ans. 7 ans. OK. 7 ans c'est quoi deux junior. Kombo na ba no pesa ngo dipa ki na zebi. Mama ba ngo ayebi. Daza kombo na yo. Kombo ya papa leo tozo sangisa. Pour papa kombo na kombo la ngai ayebi yango. Et puis tu sais quoi câble moi la traité c'est quoi la traité câble moi ya argent et ngai. Ah mais ça trompé yo na mobali wana. Mobali wana yebi vérité. Ah yebi ke mwana na ça été. Mais mobali na bakenda na ye ayebi vérité likambo. Ce qu'on a minute soki neti nzamba pesi makoki pena komi na mboka ana. Démarche ya boso ça ezali. So na komi na mboka wana démarche boso na so na komi. Ana mboka ni. Aza na Chicago. États-Unis. Ba mama Chicago botala biso na likambo. So pene sali ke okomi Chicago. Démarche na boso. Mwana na ngai. Ah. Ngelo al boso ka mwana. So na zuka mukanda. Mosala pe ba démarche koma Chicago. Bon tu beta ka ba defe er moko meki boye osimbi boye er moko raté mais to go boya te ko koma profond la ndaga mwana na ngai. C'est mutu mwa bien soutenir yo et qui a landé la dossier na partir pour. Non boya te. Jusqu'à maintenant esprit na ngai la bien te. Même ba pe ba na nga na ndako papa junior ndeni bozo mana bango na bomaka moto to solaka. Mais attends na solana to solaka. Mais na tuna quand même pas boni mwana. Solana maman. Oui to solaka. Et de cela de tout bien to sololi. Na sengo ka bilanga la ro. Oh non kabela ote. Kabela ngambo makamboze bele kingolo. Kabela ngala. Kabala la. Bata ya okose wana seleki afungama. Bata on va no sala ni seleki. Obi kila mso pe ko za la ju ya makampo sala yi yanga beta film. Moi si ndazana. A cause a faible mais a fort kana na bolembu na kana. Na dévier. Te moi si ndazana force ndezala na komonela yi. So omonela yo kasi omonela yi. Menjo ande ana force moko akosalilo moko boye o etiki même jardin d'Éden na sangwa. Et loko la soko sala ngo za la criminalité. Eza criminalité. Et moi ça les a crime. Eza criminalité. Crime contre l'humanité to contre. Mama. Énergie ya mutu. O bibelo. Mais ça qui énergie moko boye précité. Oh, c'est précis ndeni. Précis ndeni. Oyo moko bi wanga na mwana oboye. Ngala wanga na kyango te. Te olobi na ya kena ko luka ozo négliger. Ezaki na sens moko teke, ezaki na sens moko teke na on otakazeni ba 1 mois. O so ela ngoni. Ngaku na yebite. Tango uti na famille tango ayenga bi rien. Ngai pour photo ki l'hôpital. Tout ça test à kirati so créton les anandako. Ah, des bibliothèques. Il y a ma case et puis là muto asala test papa madilu. Aza. Auto aza kuna prison bimaki. Atunika neni mwana. Toujours à tester. Na 14 ans rond point ngaba. Tout tape na bo yango yo. To e parler. Mais ce ça n'était pas comme balle oyo bazoni ko la basi netiyo zalaki na kala ko dribbler. Hein, osala bandeko basi mo ba chobo tibe bazana ngo. Expérience ni ozana mpe elone ko episa ba mayele ni ko pesa ba. Bon, non episa bandeko langa mibali. Quand même toi ba parents. Ba karma pe ezalaka. OK. Biso to ebaki nzambe te, do molaki to mona pe belé. Soki to kebena ba esprit te, ndepe to koya ba AVC, ndepe to zanga ta ba licha bien kolata. Mais ilo na osenga biso na ba couple na ba jeune. Mabele ka mingi te. Ebelo zo mona bazo malade ba AVC ezaka te ke basi. Eza ba karma, mabe musu to sala bato. Lelo nga na bana basi. Naza premier conseil bana na ngai. Natali sabango vie nga na menaki. Même si nego sambe na bango na ngomba, na sambe na oganga, na lobaka o nyonso nga na sala bayoka yango. To témoigner yango vers na lobango. Alors
naza awa nga betaka mwasi te. OK. Na betaka na nga pe mwana te. Na linga pe te. Na lobaka souvent mingi ba divorce na bana te. Mibalo balaka du charge. Atikeli mama bokilo. Atikeli mwasi. Voilà vraiment nga d'accord na bango te. L'enfant reste à papa. Bandeko bosa bandeko basi mabe. Eza penza malamu te. Est-ce que moi ça a la valeur à peine? Maman me pema. Mama, azanga valeur. Valeur ezali. Pour bande on peut mona que moi ça za kamwa. Kendo na cuisine, ba bi passa moi ça puna. Nzambe acha bonheur pa bino moi si. Na bagi na awa, moi si ndimta sa mobala koma na mbongo. Ezaka biso mbalita. Mais moi si na saka la plupart, zaka basi ndi basala. Moi c'est malamu. Il y a ba conseil, papa boité, kosa boité. Nana sana nga na Paris, maman Marie Lumengo. Albi nga naza na Paris awa. Et la ma ya cher na somme ezaka ya $100. Na leka kutu te, chèque ya cher 120. Il est karaté. C'est-à-dire, aza moi sabi mieux vaut na tonga que na somme babilamba. Ozomona. Donc et dimanche ayi bisinga ngo obi ke salinga pena bien. C'est-à-dire na kolo bateke moi si azanga valeur, muto apeso bilenga, abotelo bana, ala velo bilamba. Ala mbela yo. Apesa bilengi ko? Oh. Apesa bilengi. Ama Tiffany moi ça pesa kelengi. Là on kuta mbala ba négliger ba somo na ba. Toyokana te. Même na famille nga toyokana te. Nga sotaka anti valeur. Nga toyokana te. OK. Na yoka to esimba te. De to bono so non chaque jour. Mais est-ce que okolo ba ke zape loya na ti mte frappa yo na basi no so ba vanti ya wana ko epe passer ana asale bon. Ah maman. Karma 4. Te wana za ba karma za ba conséquences, za karma te. Za ba conséquences ya ko gérer mo gérer 4 momi 5 6 ou sali bata ba kutani ba kima pete bazakaka. Nizaki milieu mabe. Oui, comment ça? Nizaki milieu mabe. Comment mutu bo ah nzambe yesu. On gérer pe basi pena ko ya ye. Na sala 14 ans. Si sigo na kota hôtel te. Depuis na yambi yesu ça fait au moins 7 ans. Na ba temps au tout ya ko vivre wana. Ezaki blague te. Na calculer. Na bi que temps au eza boye. Temps on a joué boye. Pour la personne mutu tsabi te, ebi tsabi. Tsabi eza fungola. Na parler na pesi mutu fungola parler na ngato ya luka ngandene. O pesi moi simo fungola. Na pesi te. Touche nga avo ya fonga. Il faut benga. So bengi oye. Mezaki na moko. Moi maso na kine misiki. Ya to li 0R. Aye. Aoya. Koko siko wana so 0S na we sai. Ayo lana. Ya des fois to laver pété. Na journée mo lo nti bango 3. Wallahi billahi. Obimina o sokoli. Na bina yo laver te. Po na sika. Na sika. So na tuni wana o gérant neni yo mutu moko ko bimana ba simisat na journée. Na o gérant calme net si o to da heure neni. Net 12 heures. Nabi na la muka bon na chaka ya journée ko na bimi. Na kema munanga heure na goya na ju marchandise na pesi alvin sitting ba matina bango comprendre ke sala compte. Heure ngala kiti pale. Na zuna moko. Waza pembeni ka wana. Ayi to fandi. Mwilo ka pilipili. Moi nga do mela mingi ba whisky. Moi whisky na nga wana vandi bien tenu ka kilo ya ba soda wana déjà et donc face côté déjà. Souvent il na yeba 15h 16h na yebi ke ba ya ba tu boulot ba ye ake servi na pale. Nga pe erwana na kena nga rompo na keka rompo. Na yebi ke asina la vali na tongo na kena ngai. Ah mona ba 18 bo vidéo yesusu. Oui, yesu na mosusu. Aye. Pepele. Avola la pesusu. Avola la lesusu. Nzo tozo mono meza danger. Bundi bitumba. Ezo bunda te siko ebunda kana ndenge siko esengeli. Obi ko nzo tono chiza bien loko se huya. Te rien. Mapane côté. Rien. Lelo yesu somba. Yesu pena somba wa, yesu pena somba nga fraîchement. Mais comment yesu asili saka ba désir nyon sozana ngo ya nzoto charnel. Ba désir po ba garçon so ba talo ba kokata ba tena obima na makambo ndeni ya ko 5 basi ya oza ko coucher 3 4 femmes la journée non bima ko 5 ko tout un sabasi ko soin sabasi basi ba ozoka pona nga
na kosilana na yango ndenge nini? Bon, nayaki ezalaki pe kaka na nzela ya onasani ba film to mama za na États-Unis. Nayeba mokolo moko touta na ambiance touta matonge. Na matonge nazo rappel ya nafika tola ka pe mo suka spectacle yango. Appel wana tant to komi na ndako abandi bagarre. Mama boswani te eloko te eka boko to na ndako boye bilomi bale na ye. Bitongo. Malama ka bandi bagarre. Désert. Et puis tomata miri mokolo ngo ka porte ya okanga. Ngana sauter na koti na fungoli porte ya koti. Tanga koti bagarre bandi. Ka nanga fungoli les portes. Bitumbe bandi. Amoni no ringi déjà. Bitumbe bandi ya roje osakana te. Mama na biso na betaye depuis net na bomai. Na vimbi sai pe na lisu oyo awa boye na monoko. Ngamo musapi oyo egumba manga awa komanga boye. Kuna beta kumoko erataki ezuna musapi egumba manga pe na boye. C'est-à-dire batalpang babimi makila et puis chance au plus de beta ko beti poupée décaler au beti na kilote peut-être na kati tout o tika na kilote net tika 3 pièces bima mais bima kité c'est ko kilote wana ya pembe et tu siko pesa ali donc va préver ça ezali kilote wana benda pena et bien ka so ko beta te donc quand côté mon na tese ko nga avantage décaler na sous kilote et quand même na ka etirette mais ko to siko ba coup na c'est-à-dire na bomai elle a posé acte wana tulali na tongo moi ça tala miroir boy obumanga ipamba kipana nga ite chimso obumanga ipamba nga bitama mosali nga mosabi nga bimono tinga na défaut nga bino ofuna luwa nzambe na milimo mabeko ofuma funga na luwa ka ilonga tata nzambe obi papa mbongo photo chana no moi point to continuer na rubrique ezoya to ba penza obimaki na bandoko ba biro mo ba conseil ya opesa ba yo na pesi ba mibali ka ba conseil te ba ndeko mibali o même bazali banda ya mboka donc eloko sala oluka nzambe ya ndi gawana oui amona ki ba kanda wale le kayenga mo ebele ezaki milio mabe par là que ko bebana akei tango akena ye ngai natikali abiria aka fonzambe. Oh, na sima gogo ya kobunda na ya pipa préparer déjà ma voyage à DV. Nga pe na ye barate. Quand au kabwani ngana kizo na nga baptême ti ayo koluka ngai. Ke boye bisaye aya ngai na bani ba procédure ya voyage. Ndeto ya kisiko kuta nga bisenga pe naza awa chrétien. Mais to komi ko sumuka kana ndinga ko chocha takitala ka ezaki sumuka ndinga ko chocha. Ya ko chocha kaka te. Ezalaka kwa mfano kwa kusumuka kwa chocha ni sumu anga kwa chocha ka sasa to simi mo webi so ya mi Yesu sika obanga mwana lata polwa wezate bwaka se esi mate fuka mwa chemise kuchocha ya mwana de place ya ko kende msuzo ko kende na ndenge ya vitesse mais ko comme ça ba modération mwa ko chocha ndenge ba chrétien elle mo chochi mais culpabilité pour nini boy. C'est vraiment intéressant, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et voici que notre frère Mbongo a témoigné vraiment avec son cœur. Donc ce sont des réalités, hein. Ça bénit beaucoup de femmes. Le Lobana Souka a fait mot de la, disons, mot de la fin et puis numéro de téléphone. Bon, bah moment nyonso oyo na passé nango ezaki facilité. Na lobi na biso ebandeli awa ngai na shoka. Pe ngapi ba shoka ngai. Mais na nyonso tout oyo ekomelanga na vie eloko suye malamu ele ngai mama Tiffany ba ele nga mwana 9 ans. OK. Ba ele nga pena mwana 9 ya mwana nga mosa kenda na zemi. OK. Aila nga mwana nga merveilleux Jéréso ya 9 ans. Ba mamu tout moni koto ba shoka kenga côté mususu pe ba soulager ngai. Ya on pesa ba ndeko conseil tolinga ba nzambe. Ezana ngorien. Biso ba oyo ba koki pe les acquitter mais to vivre na bamboka oyo. Numéro de téléphone. Ça n'a gravité, na pesi numéro na téléphone ali plus 243 89 33 522 na bandeli plus 243 89 33 522. Merci beaucoup. En tout cas, ba shoka et pas shoka batawanga nyamote. Andi mabe nae, andi pe mabe basala ye, c'est ça vraiment un témoignage. Donc kutana na mikolo ya aza bibliothèque
Quant à moi, je vous demande, je vous prie de s'abonner et partager cette émission. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesika